Alors céder na pression ba parents parce que ba parents ba imposer yo yango zo mona ba fille ebele ba kima banda ko pona ba imposition ya ba mariage apoe. OK. Loka papa na taka na mbongo mona papa ngaza mukolo mais maman ndimi pe ya papa wana mukola balela ye mwana na ya mineur abombi pe secret ka po ba sombela ba mapango. Jamais beaucoup na vandi ka bobi na ngate papa Diego te mobali tolingi na vie na o yeyo. Non, ça n'a pas de sens. Ba sentiment na biso peut-être correspondre te. OK. Esprit nanga fe lingae. Po ezaka motema te, même banzoto pe lingaka. Soki mama taza na mboka azo imposer mwana ne o azata musuna kishasa ke na lingi mwasi wana te. Atikala komona ete mabi mwasi wana te, bocha libanda bala mwasi mususu. Ako exécuter yango. Sui ba famille ba boyi mbongo to ba papa ba parents ba boyi mbongo. L'état zwaka. C'est possible. Yo muto otalanga peut-être ba parents na balinga mobali noté ba boyi ko zambonga libala. OK. Kende kana commune ya place oyoza expliquer bango problème na lina bala ba parents na ba boyi balinga mobali na ngate. L'état a omema mbongo libala okende ko proposer bango. Soki ba boyi muto azara ya l'état. Mais pour na maman o azana vision azomona musika et comme rappel important ya opekisa mwasi na mwana na mwasi to na mobali azomona ba ko aboutir na rien. OK. Que mobali oyo a ko faire souffrir yo plus tard dans la vie, que mwasi oyo a ko rendre yo malheureux dans la vie, ça sert à rien. Par expérience, ba parents ba komaka na possibilité ya kopekisa mwana ko ça la choix te. Ngala oloba ko ça la choix te mais parce que ko ça la choix ils ont dépendre que papa ebisio na lingi mwasi ote na lingi mwasi ya papa kingandi. ONG Vida est lancé Bongo Opération Sunga Orphelin na $1. Na $1 na you, tu peux sauver une vie. Même après la mort, même après le retour à Christ, Yaya Misana Biso et témoigné Biso Liboso Nazam. Avec $1, tu peux changer la vie des enfants. Na $1 seulement, et que permettre ONG Vida Bakende à collecter en Bakende, couper ça, ba orphelin, na opération Mneno Barosala le 24 décembre, il y a année Oyo. Celui qui donne aux orphelins prête à l'éternel. Toi, on a posé tout secret, ça bon $1 à Pam. Et qu'on fout la orphelin mon classe. Topé ça $1 à Pamba. Pour la bonne année, orphelin, Azanga, Losote, Sosote, Fufu ya Koliate. Yandena Olo Baboué. Benga na numéro wana. Opesa $1 no nenga na zopesa tout à l'heure. Soki ozalaka motema malamu ya kusunga, tala canal malamu ya kotina mbongo na yo. Tole bongo na M-Pesa, e-bank, Airtel Money, bana nyonso ya Canada to États-Unis, bokotina. Vous êtes sur Top Media TV. Voilà, merci chers internautes à Top Media Télévision, vous qui allez suivre cette émission dans Ngambu Sarato la télévision. Soyez les bienvenus, c'est votre émission Le Code de bonne conduite. Le Code de bonne conduite, cette émission qui a l'habitude de vous amener des bonnes choses. Et la Sabino ba conduite à malamu na banda kunabino bandeko balandi. Il y a beaucoup de familles oyo ezali nata o na kolela ba famille belepe bazoko senga ba famille belepe bazali na posa ba meka un peu kobima na ba situation oyo des fois ça fait trop mal ezali sujet otozo linga ko solola na bino mukolo alelo bandeko balandi na sengi na ba parents nyonso bozwana ba kiti bofanda bobola musipe bana bofandi na bango place moko parce que c'est un sujet qui va demander à ce que ba papa nyonso bazwa part na bango na bana na bango. Il s'agit bongo na sujet oyo tozo ko lobela imposition ya choix ya ba parents et pas ya bana na bango. Ezala ya basi, ezala ya mibali. Nous avons reçu beaucoup des appels, nous avons des témoignages ici. Oyo et qu'on faire couler Batuebele Maya Misu. Je suis avec Sarah Tola, Yemutazalaka invité Nabiso il y a chaque matinée hein, Tozalaka na ye awa une façon il y a ça la mise au point, une façon il y a ça la analyse na ba sujet oyo ezo ko ça la passe voilà. Bon délivre à réaliser émission oyo. Comprenez, je me sens pas vraiment donc en forme. Je suis en train de forcer parce que Fona Salaka Kamusala Oyo. Je pense à une grande dame là, Marina, depuis quelque part. Elle s'appelle Sheila Onfulu Kiakonda. Sheila Onfulu Kiakonda, Babik de Dikas Nayo. Comme si pe Motepa, la femme de mon frère, Ladibo Colombo.
l'a dit Bokolox, et ça là vraiment quelque chose de bien. Maman Bijou Ketani, merci beaucoup maman. En fait, c'est ça là qui pena qui toko pour namoni pena maman, hein? Maman samedi pena motivé pour accueillir ses amis, la famille, et puis à côté de maman Bijou Ketani, je voyais notre papa Jean-Pascal Leka, une façon il y a comme ça là bien les choses, hein? Papa vraiment était là pour accepter ça. Encore une fois notre maman après avoir causé 90%, et vraiment un grand merci Nabino, un grand merci na maman Zozo, la femme de papa Noéma Vakala Nzinga, maman Deborah Lubanda kilomètre à Calgary, maman Yvette Mbangu, Fifi Wechi la star, Moussala Ezo Banda Awa, Sarah Tola déjà Azana Biso, Bandeko Balandi, Boitoko Poussa na moi na lombango, poto pesaye, Madobato Sala analyse oyo ensemble, restez là, bozwa par Nabino ba papa, Nabino pe bano déjà bozali na kati ya basak oyo, et kozala quelque chose de bien. Sarah Tola, mbote. Mbote tadi ngala pa, mbote na bandeko nyonso ba olanda biso de partout dans le monde, en tout cas. Na pesi bino bambote mingi. Boni santé, boni libota, boni papa, boni ba mère fan. Oui, tout va bien par la grâce de Dieu. Zambazo bate la biso, tous en vie, tous en bonne santé. Et puis ba meilleure fan pe baza bien, baza na bango calme. Président Nicolo, bébé, ouais, maman Nathalie Nana. Nicolo surtout tous plus basé na ba histoire vraie, na ba formation. En tout cas, tous vraiment focus ensemble. Okay. Na ba bonné mususu o kutu na yeba bango te mais tous na bango na ba émission éducative, bazo commenter. Ça montre qu'il y a certaines personnes où comme ils préfèrent vraiment s'intégrer dans de bonnes choses. Ok, merci Sarah Tola. Le Lotozolo imposition il y a parents par rapport il y a choix, il y a bana pour na moi na abala pour na moi sinaye ou bien moi na pour na mobali naye, il faut ba parents ba imposer les choix. Est-ce que c'est important aujourd'hui papa ou bien maman a imposé moi na naye choix ou il faut ça la vie? Bon. Et ça n'a pas volé mi balai. OK. Et comme un cas important par rapport à l'expérience. Okay. Des livres qu'on rapporte. Et comme un cas important par rapport à l'expérience. Et comme un rappel a des avantages par rapport à la réalité, il y a mutu oyo azo vivre na mutu sur place. OK. Naka il y a expérience, il y a parents. On appelle cet exemple. Ndé na vandi boye Brian na elinga mwasi moko parce que ngape nazala mwasi na utape na jeunesse. OK. Na yebi ko détecter, na yebi ko comprendre, na yebi ko mona musika. OK. Alors par exemple Brian na elinga mwasi moko oyo komona ye ezo rappeler nga passé na nga ezo talisa nga na ye na comportement na ye directement. OK. Alors kopekisa mwana choix to kosalela mwana choix ezalaka vraiment important te. Mais pour na maman o aza na vision azomona musika et comme un rappel important ya opekisa mwasi na mwana na mwasi to na mobali azomona ba ko aboutir na rien. OK. Que mobali oyo à faire souffrir yo plus tard dans la vie, que moi si oyo à rendre yo malheureux dans la vie, ça sert à rien. Par expérience, ba parents ba comme na possibilité à couper qui ça moi na ko ça la choix té. Ngala on le ba ko ça la choix té mais parce que ko ça la choix ils ont dépendre que papa émission na lingi moi si oté na lingi moi si papa kingandi. Moi na papa kingandi. Là c'est faire le choix. Imposition. Mais maman koki nde kotelemela que moi si oyelinga ye en tout cas elle n'est pas à ton niveau. Nazomona ya za mobulu na misu nanga ki mukolo nazomona eloko boye akonyokola yo akosala oboye alors maman koki pe kosala procédure wana. Akoko opekisa mwana. Mais kosala mwana choix ya moi si to ya mobile en tout cas t'as dit ils a déconseillé. Sokoza maman za papa kokoma on a niveau ça la mutu choix te preuve on nga monde na vandia wa jamais beaucoup na vandika bobi na ngate papa de côté mobali tolingi na vie na o yeyo non ça n'a pas de sens. Ba sentiment na biso peut-être correspondre te esprit na nga fe lingae po ezaka motema te même banzoto pe lingaka voilà motema ko linga mobali wana mais so nzoto na nge lingi ete to vanda na biso te o comprendre donc si esprit na nge lingae motema na nge lingae nzoto na nge lingae c'est compliqué. Misu na nge sepela na epo musu pe ara misu po yana basi musu sa vivara na mobali ka po na mbongo mais misu na sepela na mutu wana te lulaka ete
Donc bokoma sikoyo na niveau ya osalelanga choix ke sara boya ye linga ye to sara yo ndenge oza boye tozobalisa oyo na mwana papa kingani baza na famille ya mbongo biso tomisala na bango tokokabola mpo babilo ya bongo mingi ezalaka mingi babilo eutaka na bacoutume et bato barespectaka yango mingi ce sont les luba je m'excuse mibali na biso ya bangala en tout cas batelemela ya famille baboyaka so babo mais les luba en fait barespectaka mpenza coutume soki mama ata aza na mboka eza na histoire mona obeta lelo eza mpasi makasi soki mama ata aza na mboka azoimpose mwana ne oyo aza ata mosusu na Kinshasa ke nalingi mwasi wana te atikala komona ye te mabi mwasi wana te botya ye libanda bala mwasi mosusu akoexécute yango. Vous comprenez? Ba parents bakoki kosalela bana ba choix te parce que yo moko olinga no ba saela choix te. Preuve on est yo moko ningo ozana ta mususu ba bibalo banda olinga banda osekesa ba parents na ote mais so ba gangeli oka pona ye okiminda. Donc ça montre que on ne peut jamais faire le choix pour quelqu'un parce que ndeto vandara boye pour le meilleur et pour le pire eza na ba pasi na minyo ko ngam na subir. Na ba pasi na minyo ko diego muta subir mutatinda kiye azate. Alors, tant que vous signez qu'on va na mutu, il faut signer avec conscience. Si vous êtes convaincu que nous va na mobalo, nous va na mwasio, peu importe ma benae, nous changer caractère nae, nous changer éducation nae, nous relaxer kolamba, nous relaxer ningi bachaka propre, ça existe. Mais jamais yoko yo c'est la mutu chote. Moi sinon le kwaza propre ta ebola tate, non yelo moi si moi ala ta bien penza ebi ko se maquiller, ça va pas marcher. Alors t'as dit na angle wana nos parents n'ont pas droit ya ko sale la bana na bango ba choix ya basito ya mibali. Même moi là, je le ferai jamais. Si faut na mona moi si mo na moni aza incompétente ou bien aza bien été pour na moi nanga clairement ouvertement na esa moi nanga moni moi sio azabo mais na holoba na été boya e polinga moi si wana o na pesio yenda za malamu te moi na nanga osala choix. Bon mais Sarah maintenant s'il faut aller tozaka logique wana mais s'il faut aller de l'autre côté il y a ba para o bayebi que par exemple mona na bango moi si amemeli bango garçon mon boye baluki koye ba famille à garçon na baye ko constater que famille à garçon na c'est une famille pauvre bazali na famille mon boye bazana et le côté mais ba parents bayebi famille mon boye o babano solo na bango très bien mais famille on a bakana na bozui ezali pe fort possible les parents baye sa mona ke tolingi famille on a te pour famille on a bazana le côté bazana mbongo te tolingi yo bala na famille X parce que famille on a bazali na mbongo bakokoka kozwa soin na yo malamu yango to ucholo ba lobi ezara nzambe bazana choix te OK bazapna na choix te peu importe ya circonstance azala mwana ministre azala mwana soki ya président beaucoup ça est la mwana choix te lokwa yo za na relation lingo côté na famille présidentielle ya lingi famille présidentielle non vous n'avez pas droit ba mutu moko te ata ba parenté mais mutu moko te aza poza bandeko musu pa basi basaela bandeko na bango mibali choix et après na bandeko musu ya mibali basaela bandeko na bango basi choix. Alors boza en droit wana te bolingo ezo dépendre na deux personnes balingana ba amna bango ekutana mitema na bango esepelisana misu na bango elulana banzoto na bango elingana et voilà ba osala foyer na bango moko ya bien mais ya imposition ça va pas marcher vis-à-vis il y a situation si aujourd'hui il y a une famille il y a jeune couple mobo batu mobo o bazoko traverser temps oyo moment oyo okoki ko produire bango conseil ni okoki ko yebisa ba parents na op ba bana le kana étape oyo ba parents bazo imposer bango babala na bato bango balingi en fait ba parents bato ba revivre na mariage wana te na chambre yo mtorozala wana na cuisine yo mtorozala wana ba réalité à vie yo mtorevivre ba moment wana ya pasi na ya bisengo na ndako libala. Alors concéder na pression ba parenté parce que ba parents ba imposer yo yango zo mona ba fille ebele ba kima banda ko pona ba imposition ya ba mariage apoé loka papa na taka na mbongo mona papa ngaza mukolo mais maman ndimi pe papa wana mukola balela e mwana na ya minère abombi pe secret ka po ba osombela ba mapango vous comprenez donc bablo abongo nga na olobaka na bato bazoleka na étape wana
kosala makambo mpo sepelisa famille te. Voilà. Kozala mbeka ya famille te, kozala sacrifice ya famille te. Tadi nga abenga ba mama ndenge wana, ba mama bagera ba passer mabe. Oyebi ba mama bazara asala vie akananga na vie na somba lopango akumba mutuka abebisa sko chance na ye vie erata beta vie na ye mambeta. Sko akomi kozela sala ngona vie ya bana na do ba magasin ba boutique na ye neza bana ne abasi. Mwana ngwaza kitoko akolinga mobala mutambongo. Rêve nange ekokisama na kumba mutuka. Rêve nange ekokisama na voyager na Kepoto. Rêve nange ekokisama na Dubaï. Entre-temps, yé moko agera passer na mabe. Voilà. Alors maman azana droit ya kosalela yo choix ya mobali te. Sore komeli yo mutozola nanga na ndaku telemela yango tina suka parce que les purs tu le verras seul. Mais aussi ba papa surtout ne ba papa nga na yo wa ke ba papa bato ba s'impose ka je dis now na lingi komona yo na garçon na te na lingi te biso to yebi ke yo fo bala na famille X pour famille wana to yebani na bango très bien na lingi te akota awa na lingi te boye parce que biso na coutume na biso elobi mwana ya liboso akoki kobotama na famille mususu te soki ezali bato biso to yebani te ba papa ya bongo tokoki ko classer bango na nzela nini na moyen nini te to classer bango te non na ngetika non. Non, etika non. Yebisa sko coutume na bino, yemora bima abala mutu wana. Parce que nga non sala ngote. Mais dans le cadre aussi, il y a expérience où tu koloba que papa ou bien maman a facilité, il y a orienté moi na ye vers eloko. Ya malamu. Il y a malamu. Moi na ngomoni moi so lingi. Na moni ko lingi mais kati na ina zo mona eloko tel et ça dangereux pour na yo tu seras un homme malheureux plus tard. OK. Soko yoka conseil na lokola maman okoki kotika. Soko moni ko linga ke mingi mais ka orienté na prière o me kolukele changement avant au balaye. OK. Et ce cas où changer ça sert à rien d'insister parce que y en a basi mususu ba lukara encadrement ce mobile penda mala mo juillet okoki ko encadrer pas changer bazali. OK. Mais ceux qui penda changer comment nango inutile d'insister. Mais Sarah soki ndeti papa amoni était un garçon oyo azomona za na avenir te pona mona na mwasi alobi NON okobala garçon wana te. Est-ce que moi si atabo lingo donc ezalaki et pas ya mobali a kondima a décevoir mon mobali na ye a honorer maloba papa? Mais papa boisko obala nana o décevoir maloba papa te yo nde faut comme na niveau ya ko convaincre ba parents na yo mobali na ofa comme na niveau ya ko convaincre ba parents na o atalisa bango o bango ba okanisa yango te nde yaza. OK. Ce qui nga pe maman na zo kanisa ke moi si oyo mwana nga lakisinga za ndumba alors c'est à vous deux ya koluka ko convaincre nga ke ko faire voir nga ke maman ozo kanisa pona ya za bongo ta za ndumba te. Donc voilà. Donc moi na pe aza capable ya ko s'opposer na décision ya imposition ya non likambo likambo est face à un choix. Ouais eza lora ko pona nzela nzambe na nzela satana. OK. Parents ko yo ponelanga te parce que eza vie nanga eza maramba vie eza ba pure ba conséquence nango eza ya mutu moko ya ba tebelete donc c'est que fongana c'est décider tellement makambo eza la ke yo mo so sa otamboli mabo ke li felo non ke na maman na papa te donc c'est que fonga moko na telema na zo décision so eza ke li felo bakenda ngo na papa na maman po papa ti denga na boma na ke li felo na papa wana ça va mais so eza ke ba décision zo zoa eza pour l'intérêt na yo moko pour la vie na moko muto ko subir ba conséquences je me décide seul. OK. Ouais, je vais me décider seul. Voilà. Et ça marambuya olingi ko sambela to lingi okene na ba science. Ba conséquences à science ngamo na revivre. Nyonso. Tango na robala olala ngamoko. Alors mutako chinda ngati. OK. Makamwa nzambe ngamoko ndefuna zwa décision. Yango na lobana na batu balakisa mutu ko sambela te. OK. Ba force à mutunzela lo samboté c'est la conscience et la décision. Donc comme on s'est décidé que na s'engager na nzela nzambe na ba mbonge na ba passe na souffrance na brisement
na kotika te na olandaka nzela nzambe Ok. po bisengo nango na osepelanga moko. Donc voilà, il faut toujours se décider. Voilà, Sarah, une petite question pour toi, moi et toi, Kabwana Yonanga, na sujet Oyo. Aujourd'hui, moi, na akoki kozala derrière la décision de ses parents pour bien le faire, pour bien faire les choses dans son couple. Décision par parenté. Les couples, quand on parle du couple, c'est l'homme et la femme. Ok. Papa na mama baza wana te. Ok. Na kati ya mbetu tozalanga na mbali na nga. Na mbetu. Ok. Nga na ye. Na chambre. Nga na ye. Na sabulangeti. Nga na na ye. Na douche. Nga na ye. Wapi sus na tangi te. Na canapé. Nga na ye. Ok. Na nyomi titi. Nga na ye. Allons-y. Aux autres temps, to kendi. To kendi, to ça l'émission. Ok. Siko obeta motema pona ni. Maman. Oui, toi na terrain mo boy. Tozo kende boy bato bazo zela makambo. Il y a bien lingo bimsa na. Allons-y. Nga na ye donc. Papa oyate. Ok. Lokwa papa oyate, papa pe kuna na mbetu na ye, ye na mama. Bulangiti, ye na mama. Kuna nyoso, ye na mama, batu bayaka te. Ok. Donc c'est que papa aza na décision ata moko te. Na makambo etali couple bana. Ok. Aopesaka conseil. Mais décision euta pa nanga, euta pa mobali. Ok. Mais Sarah, aujourd'hui, s'il faut dire un mot par rapport, il y a place, il y a parents. Na kati ya décision, il y a moi na pour na couple na ye. Place na bango ezalini. Tes décisions déjà bana droite. Ok. Bana droite. Bango bana place à conseil kaka. Rôle na bango? Conseiller. Au conseiller moi non moi si au conseiller moi non mobali. Au chekimia. Mais à part ça que na moni moi si na yo azoganga mingi aswanisaka yo na décider bokabwana esika wanezate. Aujourd'hui une maman lokola ba maman yanga trouve que moi si nanga wana aza plus âgé que moi. Aza plus âgé que moi et ayebo ya talié à lobi non. Abeninga na mopanda lobi te moi na moi si okobala te parce que aza mokolo koleka yo. Et tout kozala na yeba génération moko décalage et kozala na ndako. Est-ce que ekoki kozala pe raison te et pas moi na azonga sima na décision na ye? En fait dans la rapport que moi ça za mokolo mobali. OK. Mais ils ont la place mon côté même la Bible ba préciser que mobali faza la ka mokolo moi si ezate. OK. Ils ont la place mon côté l'amour n'a pas d'âge. OK. Preuve on est batu balobela mingi ka moi ça mokolo mobali bongo batata koka ba 60 ans ba balanga bana ba 18 ans. Pourquoi les gens n'en parlent pas? Faut balobela ngo. Mais ceux qui moi ça mokolo mobali c'est partout nde ba bandolo ba bando chola. L'amour n'a pas d'âge. Okay. Et ça la place mon côté ba comment que il faut kaka moi si azalaka les mobile nulle part. L'amour reste l'amour. Voilà. Merci Boyende to kende na virage na biso ya suka kutoka bwana déjà déjà donc Belemi ba papa oyo des fois baboyaka mbongo ya libala ya mwana na bango parce que bapekisa ki ye ayoki te mwana lobi j'ai mon homme je vais rester avec lui et papa lobi mbongo wana na osimba ngo te ba papa ndenge wana yo okoki kopesa conseil nini na bango pe okoki ko réveiller nini na mitu ya bano yo bazo ko boya c'est que le parent cherche à ce que bango bazala. Si ba famille ba boyi mbongo to ba papa ba parents ba boyi mbongo l'état zwaka. C'est possible. Yo muto otalanga peut-être ba parents na balinga mobali noté ba boyi ko mbongo libala. OK. Kende kana commune ya place oyoza expliquer bango problème na lina bala ba parents na ba boyi balingi mobali na ngate. L'état a omema mbongo libala okende ko proposer bango. Soki ba boyi muto azanga ya l'état. L'État balisio, c'est tout. L'État quoi accorder mariage.
omoni teke wana mpe otie bokabwani na kati ya libota te bokabwani te parce que bino déjà boboya esengo na nga po mobala yango azala moyibi azala ndoki azala kizengi nga monoki esubir baconséquence quand même bopesa nga chance nakende libala yango soki esimbi te nga moto na kosubir baconséquence donc boza na droit ya koboya libala ya mwana te olinga mwasi wana oyo olinga mobali wana te pesa bango chance ba conséquence était à mieux que conseil. Alors kota ba papa o ba pekisaka yango na utolo bawa eza na sens te. Mwana oyoka moni na matière abolingo tadi conseil yoka na te yango monaka mobala boya famille pona mwasi. Mwasi pa boya famille pona mobali. L'amour est tellement fort que kokabolango ezaka pasi. Alors pour ne pas avoir de problème plus tard na bana ezalaka kaka accepter mwasi ya mwana na yo accepter mobali ya mwana na yo tika bango basa vie na bango conséquence ko corriger mieux que conseil so ozomona mabe et pas mwasi ya mwana no so ozomona mabe pas mwana no vandisa ye lobana e papa nazomona mabe na mwasi na yo mabe yango eza boye to pe benga mwasi yango solola na e mama eloko salaka boye eza malamu to za mwasi faut ça la cabo au moins que ba famille ndenge wana bozana ba problème te mais sur 100% ba famille belé ba luka ba konza basi ya bandeko na bango to ya bana na bango basuka par séparation au moins na mobali na mwasi na bana ba vanda na kwa na bango ba ki par famille te pourquoi parce que famille linga couple wana te yango wana pesa ba cause belé ya ba séparation ya ba parents na bana na bango mwana abandona ba parents qui para bango te atala bango te akabela bango te parce que boboya esengo na ye eza mwasi wana esengo na ye eza mobali wana alors ya moni ke bokomo tia bolingo ne ya danger tamien ay coupe famille. Voilà, merci bandeko balandi boyinde to kabwana na mama Saratola awa les prochains sujets oyo toko solana bino na kanisi so nzambe ya yelelo te prochainement ekozala sujet sur les enfants oyo ba parents baba dominaka et pas ya mibali na bango ou bien et pas ya basi na bango. Il faut osala makambo o papa na mama alobi na kati ya ndako ya libala na yo toko solana bino prochainement na famille na biso to bala bangala te. Voilà. Donc na famille na biso to bala baluba te. Aujourd'hui il y a des parents aussi oyo bakoma ko résoudre makambo ya ba couple ya bana na bango oyo bango baza obligé te. Okomona mama bokilo azui téléphone abengi mwasi ya mwana na yo ozo sakana na mwana nanga yo mwana nanga kodi pasi wana na mona na mwana nanga yo ba misupe mona do bando clasher et c'est vice versa. Tokoya nango semaine prochaine. Ce sont des émissions où nous avons besoin de vous. Accompagnez-nous dans ba émission Oyo. Il y a des conseils dans ba émission Oyo. Aujourd'hui, papa, c'est une bénédiction pour un couple et moi na bango. Les parents ne doivent pas kocha trouble, zizani, maloma be lorsque moi na bango a sa choix. Le parent bakoki ko bloquer nzela ya moi na te lorsque azolinga akende. Mais Sarah venait de le dire ici tout de suite que le parent aussi vu leur expérience borumeleli na bango kati na makambu oyo ya ba couple na connaissance na bango pe bakoyi biso que non ma fille mon fils mwana oyo ndeko ya mwasi do présenter biso sala ngele na ye faut faire très attention na ye minoko na bango wana elumbaka solo mais na suka ebimsaka makambu ya malamu. Voilà pourquoi bomoni je les appelle toujours le demi-dieu ya se amokili bazalaka ba protecteur na biso. Mais ils ne peuvent pas décider sur le choix. Yangai tel que Moutoudan de Tinga, on vient, on m'impose, Yofobala, moi na Sarah. Yofobala, moi na ya bon délivre. Ndege donc, goza bongo biso na famille, on a to bala na gâté parce que. Lorsque j'aime ma femme, lorsque moi sinanga alinginga, on doit toujours convaincre nos parents. Toko mema bango na compréhension, toko faire comprendre de bango, toko faire voir bango, en pleine importance. Il y a Obiso to Sangani. Tokoye la bino sous ce sujet. Il y a les deux familles. Famille à moi, sina famille à Mobali.
komona bitumba doza na kati bazoyokana te parce que bana na bango mibale bakutani babalani pe balingani makambo eza minene bandeko na wa. Sarah, vous avez un dernier mot pour tout le monde? Non, même pas trop. C'est la sujet, on a un peu vraiment. Naza impatiente. Moni, t'as dit bah sujet boye. Photo le bela ngwa ta batu ba ota le belete mais ça ba sujet etikali batu ba ya oretala. OK. Na peso exemple, obi sujet niki. Na ndimite le lo batu ba kinda otala ngosu du début jusqu'à la fin. Voilà. Et à l'importance c'est rien à gagner. Rien à gagner. Mais si le lo na mona na ba histoire voit na ngo mona commentaire moi sikekoti. Au mona mutu pa komelinga sara na telle émission na émission moi suka nini on se comprend. Voilà. Donc ce sont des émissions où ils sont productifs. Oyo batu bakobanda kotala koretala koretala donc eza ba émission mo fort. Donc tozala wana pende ça la bien mingi kana bato yo bo soutenir biso botala biso. OK. Na osenga na bino vraiment botala babiloko eko pour apporter bino un plus na vie. Merci. Voilà. Respectons nos parents, to honorer bango. Biso pe toi na part il y a ma responsabilité na biso. Je vous aime beaucoup. Lobio koleka lelo bandeko balandi Top Media na ya Sarah Télévision. Tokuta ni malasima pona numéro mususu ya émission sika. Merci.